Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Pour monter la musique, il y a Congo. À part pour influencer la jeunesse par rapport à son style. Donc, outfit, peut-être et le Rwandais, Toro Lobakeno, c'est quand même parmi bateaux, fans de la côté mais dans la musique congolaise, non, mais la musique à Congo, parce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il a apporté? Tango yo kakae, la musique à Congo, Abaksani. Abaksa va proche modal. Proche nini? Proche modal. Ça dit, approche modal, les alliés, quoi associer des modes au rapprochant. Ça dit, ça va être le guitare ou les en majeur, mais il y a peut-être blues. Ndinga sala ne kachaka. Tout le monde a ambassé à des bébés tchandati bonaboué. Mais ce bouton est vendu pour un succès à bander la bibliothèque à Luambo. Au monde. Mais on comprend. Donc voilà, c'est un peu ça. On a nos toujours qu'il y a des gens qui ont salé le monter la musique. Fally Ipupa a memi eloko moko te na musique ya Congo. Wana bato affaire egola ndenge bakanisaka na mitu na bango. Nano amemi eloko te. Alors, tokobeta lisolo nango mesdames et messieurs. On vous salue, on vous dit mbote bonjour de partout où vous nous suivez. Katazoba la chronique Antelo, Boalou de TV avec la gourou du temple. Vous êtes tous les bienvenus. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Mon n'a pas fallu la musique à Congo, parce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il a apporté? Tango yo kakae, la musique à Congo, Abaksani. Abaksa va proche modal. Proche nini? Proche modal. Ça dit, approche modal, les alliés, quoi associer des modes au rapprochant. Ça dit, ça va être le guitare ou les en majeur, mais il y a peut-être blues. Ndinga sala ne kachaka. Au moins, on a que Banyos naïza, les bandes na ordre. Ah, yango te ekachaka na fama. Ok. Ozongi quartier la tête. Bana bedike ngano geleye. Ngoye. Adiko. Ça dit, on comprend maintenant que guitare est en bas des temps de message en bêta. Mais tant yazoya, azo frôler ba note eza or. Donc en quelque sorte un ba organe désiré. Organe désiré. Faut oublier. Fais ça yote maman non. T'es ngai vraiment. Et ben ça n'est non plus courte. Non eza tozo kabola. Ça va te faire moi ina. Tozo kabola. Na prévoit que monsieur supporter ngaza kaboy. Na prévoit que monsieur Boye pour tout ça le moya. Na découvrir biloko o nga na mon avis à baxer la musique yango wana donc. À cause à bobé télé 7 biso to mba 7 normal mais au mona azate azala kape magistrat na kataka makambo likambo nanga ah ça ba trémolo ah ça ba pentatonique naoka ki gouvele golo azolo belo mo boye na orchestre ba quartier ba ferry yemo ka mi pesi réponse sans le savoir que ba faire baser belé fallait à rater au moni so na orchestre ba quartier botuna pourquoi fallait à rater pour za technicien za passi fallait gumba ka fumi ya boy secret tabape ya boy pondu o ka ba note ça c'est que likambo ezali na rien à voir na des temps aroye la bino fidye bolingwe sa singa ko sa mama au moins pendant kumpututi kumbekre musique est à 7 en même temps demi-temps et puis ça va note moko difficile ya ko interpréter et puis à technicien azoyemba un mois ko taba de tête ce qu'on fait bazan la facilité ya ko yembe et belé na orchestre ba karaoké pour musique les ara de temps il suffit aux en justesse na belle voix c'est tout mais fallait pour pas il faut le kabiloko et belé aux en justesse aux en charme aux en technique aux en autotune.
te autotune kutu eza nango na makambo na ya nsima mpo autotune nde moto esalaka te moto ayemba. Très bien. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? 5 nyonso ezalaka 2 temps. Il suffit ka ba changer ba note. Mosusu bakobeta ngo na la. So na mina banda démontrer wana scandale. Asala penda ba 7 ebele te. Abeta musique nyonso ka 1 4 5 nyonso ezalaka 2 temps. Il suffit ka ba changer ba note. Mosusu bakobeta ngo na la. So na mina banda démontrer wana scandale. Omoni so démontrer biso. Ping pong ping. O ba note na toucher. Yo na ye na lingaka yo. Pong ping pong ping Kama Sutra. Tung tong pong ping pong. Ti tande babu kango. Tong ti tong ti tong. Jampi mangalo komi bi pale boye. Komi ti tong ti. Ba ma chango su tong ti tong ti tong. Mangwel mazazu, mangwel mazazu, machokalo mawime mangwel mazazu. Oga azali ga wana. Ti ton ti. Babo kimi sango besu wana ba kimi sango mankaya. Ti po ti. So ba longwel wana ba vancha on pena moko pon. Regarde-moi maintenant pon. Ça t'imagine cheveux. De gondi prong. Parce que les musiciens, na ba différence, ba différence style. Ok, même style. Ayembaka na ye kaka rythme moko, mélodie kaka moko, style ka moko, a changeaka ba texte na maloba, batu bazokanisa neti azoyemba ba nzembo ebele. Nzoka vandine kaka na nzembo moko. Wana nani, le plus grand chanteur de la RDC, la plus belle voix de la musique congolaise. Et grand chanteur, à l'équipe chanteur en sa génération naï. Ye wana muto yemba na eka style moko. Alors ba musicien, o ba yebi lindanda, ko beta, ba yebi ko composer, ba yebi na ko yemba. Bazo yebi sabiso biloko oyo fali ipupa amemi na musique. Mais au moment na jomoko boya sala musique te abeta ta instrument moko te ya musique ni instrument à cordes, instrument à vent, instrument à percussion, abeta ta instrument musical moko te, même pas harmonica. Autre banda obeta ta tozaki bana mike. Au moment ke na boutique osombi harmonica bando beta fo boze basuba harmonica wana. Na lelango mabeta on ki mwana muke so na zuka mboko na ki somba harmonica pe mona somba harmonica na nga moko boy izaka ya modèle moko ya bien boy neti mo libende basangisa na mo libaya boy na ndoko lelango mabe. Voilà, au mona mutu moko boy ya faire abeta ta harmonica te na bomona ta siffla pamba ebi ko siffler te mais azolo ba fali amema eloko te na musique. Alors que bakolo musique ou bayembaka bakolo banzembo balobi amema ba approche modale ko sangsa ba style mibale na nzembo moko, alors que fera yembaka na style moko azo changer ba texte au mona koto balobi fali aza technicien mais bango bamona akake na musique fali asala eloko te. Atikala koyemba te ayemba ta na orchestre quartier te. Omoni bana lokwa ba trésor Moscou atikala koyemba te banda ko sala ba analyse na una yoka ete azoyemba ta nzembo moko boya ya ferry ndenge biso oyembaka pena bobani mbanda na Ferrari hinga na Lamborghini ngo baby zonga mbanda kumbi rolse motema nanga mpasi ngo batrésor Moscou basalaka ba analyse bayembaka même pas ayebi même pas mamba oyemba mais olo bafali amema eloko te na musique ozi petit o mobola tetu ayembaka mabe ngana kamwaka mobola teti alobaka betaka guitare mais soki azoyemba ayembaka mabe ya kosakana te
ayembaka na rythme te, ayembaka na temps te, ayembaka mabe. Bamobola teti soki azoyemba nde ligorodo. Ndenge azalaka azosala analyse, asala te apesa te exemple ya nzembo moko boye, ayemba ta mwa ndambo, ayembaka maloko ya ligorodo. Me bango mutu bakoya kosala baanalyse balobaka efali na miziki amemi eloko te. Bato bayebi ata koyemba ata moke te, ata nde biso tomekaka boye bayebi yango te. Nga kote makambo koyemba nazalaka mpenza na force ya kodefendre bamusicien te parce que nayebi makambo koyemba te. Voix ezali, me nayebaka bagamme te, nayebaka banote te. Neti makambo vibratoire azoloba wana oyo sangisi note oyo bazobetelo na note oyo nayebaka biloko wana te. Soki nayebaki biloko wana nyonso nde na defendaka ba artiste bien. Nayebaka hors gamme te, nayebaka makambo te, do nayebaka kaka neti aveugle. Aveugle sko ya voix. Nayebi ba note te, nayebi ba gamme te, ba biloko wana tu nayebaka na ngango te, o ba oloba loba wana. O ba blues, ba nini, ba technique, nayebi yango te. So nayebaki yango bien nde na defendaka ba musicien kitoko. Parce que ndenge nayeba ndenge oyo azoyemba na ndenge oyo azoyemba nalingaki na banda kosala différence wana. Mais côté wana nakendaka pe na terrain wana te, po nayebi makambo ya musique te. Ali omona siko bato bayebi musique te lokola nga baoloba fali amema eloko te, alors que ba chanteur bango moko bazokumisa ye bazolobaki ayembaka simple te. Fali ayembaka simple te. Plus belle voix na bino mutu ayembaka makambo simple, banzembo simple ka bongo tout droit, ayembaka tout droit, nzembo ekeka tout droit. Or Fali Ipupa sikoyo akotaka ba blues, akoti ba hors gamme désiré, abeti yango ba 7-7 abimi nango boye. Dozo mabena ke musicien technicien ko. Déjà mutu azobeta guitare, akade na connaissance mususu koleka mutu ayebi guitare te. Parce que mutu azobeta guitare a déjà za na maîtrise ya note. Do ré mi fa sol la si do. Aza na facilité ba note. Do ayebi note nyonso ndenge nini ezalaka. Do aza pe na facilité ya ko utiliser ba note wana oyo ayebi. Siko un chanteur oyo ayebi instrument te. Alors se contenter kaka na note oyo azoyoka bazobeta na ya ko poser voix. Alors qu'il y a un guitariste, aza muto azo créer ba note, azo créer musique. Chanteur ou aza guitariste te, ya se contenter kaka ba créer note ngana poser voix. C'est ça. Et biloko nyonso o Fali ayebi oyo. Yango moni Splendeur alobi ke na ba orchestre quartier ba faire bazalaka Fali azalaka te. Pour Fali aza technicien aza passe. Na bana o bazobima lelo balingi travail te o balingi paresse. Bazwaka bakoma ba star mbala moko sans travail. Bako travailler Fali te. Bango fo bakene lo mo ya pete ya mbangu toleka. Tokoma ba chanteur mbangu. Bako ka ko travailler Fali te ba technique makasi wana. Et moi je vous dis que ba technique on so Fali asalaka na banzembu fera ayebiango. Ayebiango ke mwana mai wana akomplikaka makambo. A trop technique. Fera ayebiango bien. Ye lokwa za chanteur il faut ayebango. Ayebiango très bien. Ayebi ke mwana mai na ngai efanjo akendaka pena na ba technique ebele. Siko lokola ye azalaka na faiblesse côté ba technique. Ya mata kaka pouvia mata chuba ganga. Akoma na ba note moko boye soki ndenge nini. Wana moni yango koyemba bien. Donc, faire ayebaka capacité ya Fali que Fali c'est un technicien. Yesi ko azana ba capacité technique te na côté chant. Yezaka na belle voix ici. Lokola sikoyo ayebi ke efanjwa lekaka na technique. Il faut sikoyo na tia batu na ngai balobaki yaza faux chanteur. Nga sikoyo na bima bon chanteur. Yango moni na sepelaka makasi na ba émission au Splendeur asalaka. Parce que lui en tant que musicien,
bato basalaka banzembo bato babetaka guitare chanteur yende moto aza mieux placé pour défendre Fally bien na makambo nyonso bazoloba wana ba note ba technique vocale tout ce qui est technique là. En tout cas ba technicien ba chanteur musicien. Lorsqu'on parle de musicien, ça dit ba chanteur ba yebi ko beta na instrument. Donc bande ko na biso ba musicien. Oyo bo défendre ka Fally na ko senga bo multiplier ba émission ya modèle parce que tout le monde doit être au courant que Fally Ipupa ne chante pas de manière simple. Et rien côté chayemba simple, yemba tout droit le roi ba Ferry. Ferry yebi que master oyo alekanga côté ba technique. Talaka nde ba yemba e kachaka, effervescent. Ndenge ba yemba effervescent. Style wana ba benga ngo ba symphonie. Yango moni na nzembo wana Koffi Olomide abelelaka molimo ya la Martine Baudelaire Voltaire ba Baudelaire on est ba mai na bango kachaka ba symphonie biloko ba Voltaire ba biloko wana ba beta ya moni Koffi abelelaka bango na nzembo wana omoni. Donc Fally c'est quelqu'un depuis bo jeunesse na ye abanda dia ko travailler loko akanza abandaka déjà ko travailler ba mai oyo ya libanda biso nde to kansaka Fally Ipupa bandi tokos lelo. Or Fally abandaka déjà ko travailler en fonction ya ba technique ba loko akanza bando travailler ba loko akanza musicien moko aloba ngo na émission abi abanda dia ko travailler ba loko akanza époque wana déjà abetaka guitare a travailler loko akanza ayokaka ba loko akanza ayokaka ba mai ya libanda omoni yango moni abetaka koloba te oyebi te ndenge lolango nange monaka pasi aide ya jabo nami pe saki poyo linganga rika pene nami pe saki poyo linganga Patricia Bolingi Fallait yemba simple te sauvetage sauve omoni do akendaka déjà na bama ya baloko akanza déjà banda oyoka dia ba style baloko ba vieux loko à époque wana. Donc lelo ça ne va pas nous étonner ce qu'il fallait lelo yemba simple te akota neti ba blues akota neti moi rap neti moi nini la technique wana ne so faire so côté wana iko embrouiller grave. Alors connaissance iko que moi na maya likie na ba technique po ya bimazo bate akenda na ngoka ke bolo baka ye faux chanteur faire des grands chanteurs pour ça là est bien comprendre. Alors que ce côté peut pas musicien ba tangi musique de classe. Bon, il y a que moi na Bovan c'est un aventurier na musique. Voix oya yembaka wana ba yebi angote na école. Voix wana yembaka. Omoni. Fallait amema eloko te na musique. Amema eloko te a pas quoi influencer batou. Il faut influencer batou parce que c'est un influenceur. Mukolo mo wazo ba lobaki awa alobaka qu'il fallait assisi ba cartouche nenyoso. Jiko kovo o bo moni o bo comprendre que cartouche est la raté. Fallait assisi ba cartouche nenyoso bo zuka kovo pamba e bungisi na billetterie. Lamborghini ka ya pamba e bungisi na ba makamba ING. Jiko ba cartouche ngo fallait o esila ki ya mona ki ngo wapi qu'il fallait aussi ça ba cartouche. Ngana lo ba artiste asila raté asila so yemo kwa tiki na ya koti bolembu akoti si bolembu avandi na ya milali sini ba pongi wana ndia osila na un artiste oya lingi azala kaka il y a toujours des moyens pour qu'azala kaka na terrain artiste asila raté et surtout artiste oya zo vivre époque na ye ça pas si poa sila ka boui o fallait épouser toutes ces cartouches bozu koko taye
Voilà maman na cartouche. Afrique mobimba azo do belango. Lamborghini. Ya ba cartouche. Asaki auti ko ya lobi lobi ya ikamba $50,000 ingindi na réseau. Ya cartouche te. Il a fait ko sala te. 2024 banda to koti yango na ndenge to tiki yango. Elo nini fera sali o mukili mobimbelandi. Elo ni asali mukili mobimbelandi. Eza la coiffure, eza le lamba, eza la style. Asali lo mobe batu nyoso balandi. Asali base moko boy Afrique mobimba bakomo lobelango. Isalamita. Faire 2024 banditi esili musicien moko te asengi featuring. Na ya libanda na ya kati ya mboka mutu moko asengi featuring te. On se comprend. Combien d'artistes basengi fali ba featuring na auto yebi na auto yebi te. Na o ba kokisi mbongo te neti ba sake. Mususu pe yeba sengi featuring ba bisi autant akeye libela. Moi to yeba ezate zoka za sake te ya koloba ngona toile. Donc tu sens que l'artiste ba to sengi ba featuring. Nigérien sengi featuring. Aboyi na e ali Nigérien akomi bilobela. Feri otika lo mona te mutu mo sengi featuring 2024 na ndenge sili. Ye mutakoma olanda Barbara Pravis na sima basa featuring. Na Trump na yo. Barbara Pravis na ba François na ana niveau ba ya na Kamura te. Do azana nu star moko azoya. Peut-être que lobby au Simba. Ana niveau ba ayate, ana niveau ba ya banani, ba sero ba renia na poto wana banani. Ana na niveau wana te. Si yo mbiaka, obana musique na époque ya TV en noir et blanc. Ou landaka Barbara Pravis na sima po na featuring. Tel niveau. Tel niveau. Batu basenga ki ba featuring te. Surtout na Nigeria koto. O Nigerian moko asengi faire featuring. E banda ndeni. E ho banda ndengi nini. Alors, ce qu'il fallait amema eloko te na musique. Oyo faire amema pe na musique ti lelo to mona yango te. Surtout ye grand moto ya koyemba banzembo ba vie batika. Mwana ya Trésor Moscou azolo ba banzembo nyenso afali ya succès. Eza banzembo ya yemba banzembo alwambo na kati. Oh papa, Mayday ya nzembo alwambo te. Aflaye. Eza nzembo alwambo te. Banzembo afali ya succès. Ya banzembo akotsa banzembo abatu na kati te. Mayday akotsa nzembo mutu te. Aflaye akotsa nzembo mutu te. MH akotsa nzembo mutu te na kati. Do yozo le bondire banzembo afali avant Simba, il faut ezala kaka azwi nzembo moka tabule ito ya Franco nde Simbi, non? Fali ezana banzembo e cartona makasi ya ye moko akotsa nzembo mutu te original. E cartona akotsa nzembo mutu te na kati. Par exemple, Zebele. Banzemba fali pena we cartonné pena ça va succès fou. À côté banzemba batute. Comprendre? Banzemba faire rende o Simba eza banzembo a imitaka ba voix bato ba Pepe Kale, a imiter ba voix ya bato ba Papa Wemba, omona nzembo esali neti mwa ko Simba muke. On a ndebolo belango faire. Bozo bosa na batu to ndeni bozo makamba fere boya kobambango fali des chansons à succès au fali à saleza ou à kucha ba extrait batu te banzembo a kotsa ba extrait ya balwambo eza mais eza na onka banzembo kaka mais o sko e cartona pena makasi eza te banzembo o ya kotsa ba extrait banzembo batu bolanda la musique yango bien te to ndeni. Lorsqu'on est un analyste musical, il faut que la musique et l'artiste nyonso pona ko sala analyse bien. Si ko awa bino bopona analyste ya mwana bova. Koyoka musique et ba musicien mususu ekomela bino ndire poison. Si ko bozo ya ko sala ba analyse ya modelo.
bomontere bosala yango kaka bien te. Yo musicien te, chanteur te, eloko te, atalaku te. Oya kolobaka fali amemi eloko moko te na musique. Ba chanteur bangwana bazoyebisa bino makambo oyo mwana mobali ya batu amemi to akotisi na kati ya rumba na biso. Bayembeli moko compliqué oyo ezalaka te avant. Ba approche modale ekota. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?